ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Mosatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o bamitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zinyonso Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité ya Bundes, o mama bino la kabino kakaba histoire vrai, pour esala bino ba vraiment makasi, nabanda kuna bino, partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esala ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba sabona te na site yo, bo sabone au site ya mama bino. No bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 po sungo nanga na suite ya vie parce que mokili ezana makambo ebele ba murena ba mureze to bandi ko pesa merci na nzamba lola pona ko batela malamu ko pesa biso souffle de vie o ezangeli ba mingi na tongo ya lelo to bi mokonzi ya Israël batela mana yo pambola mana papa ya lola oza malamu mingi bandeko nyoso banda kapso partout nzamba lola asala bino bolamu to pesi merci na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa balobi umela tokendaka bongo na meta la brésilienne na kati ya Birmingham. Merci na Willy Moucheni le vrai code mbuka papa social tobo sanité na kati ya Luton moi ça makolo milai Naomi Mwenge de longue jambe vrai chéri kano ya papa de Gaulle ya kusamba ezate. Merci na mama bibi chez moi Nzambi et nous en direct des 001 BBCD moi-même pourquoi pas Tazi Vita Imana ya papa Trésor Chou na Katia Bundes balobi porte-parole na biso Yamaele. Partagez la vidéo, likez, s'abonner na Irène Masiandoki TV okozala jamais déci parce que biso to betaka 4 kamasola so to betaka aubergine te balobi tazo confirmer masolo eza Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na Katia Bundes tantine voisine Fifi Tomo la japonaise ba murezi nyonso mama Irène ena lisolo moko ya mukuse ko sola propos ya ba camarade bandeko bolandaka mama Irène na lobaka eloko moko bosalaka vraiment attention makasi na masoni okobetela ba camarade bandeko nanga tozo teka ba vina biso moko na biloba loba biso tozo mona on dit to lingi batu mingi mais en réalité batu biso to lingi balingi biso te na ba eloko moko yo soki otika na comportement ti lelo mutalinga te menga na linga kai kaponga na mwana nzambe ndeko nanga okufa na kilelo soki mutalingi to yo pe ko linga ete logique ezokende bongo bandeko bolandaka biso partout so na zobe ezali solo ya mama na biso ndeko na biso moi sister Niki azali na kati ya Londres mama irani betel so na ngana kobi na ba merde ebele po na copine moto zakani awa très bien
toliaka tomelaka pesa conseil na bandeko balinga kotinda batu soki oke vacances na Congo Kinshasa yelange loko boye sombelanga boye memelanga be bandeko na babetaka batu mabaku bamure na bamwezi bandeko ya ndenge nini na expliquer eza na bandeko musumona bovandaka ne mboka moko bosolaka bien soki ozokende kaka vacances eza na Congo eza la partout abandi ko single service memelange loko boye na mboka wana yelange azobosana ke yo sombi tike eza na ba kilo oyo komema parce que ozoke na voiture te mama irani na kenda ki Congo Kinshasa vacances azali camarade toliaka tomelaka tobetanaka masolo nyonso mama irani na betelaka lisolo moko ya mwana grande sœur nanga azaka vraiment voyou na Congo abande ko compliquer pauvre mama abiso bitumba ko menacer ba locataire na lopango asisaka biso mail mama si akufa mama banda kolela pona mwana ndeko nanga bande ko vana ba mama azaki vraiment voyou mona bundisi ba locataire azokisi ba locataire bakangi mama komi kobeya zolela nikisunga ngati na mbongo bakangi mwana ndeko na kozo bambongo na tindi na banda ko betela ndeko ani songa mwana ndeko na biso moko voyou mwana zo comprendre tazo nyokola mama na kota ngola tika na lopango kuna me azo sa ba bêtise ko bunda la quartier ko betaka masopa camarade ndenge zalaka yango nazo beta sete na bandeko ya gentil biloba loba bo betaka masopa ba famille na bini ba camarade boyo kaka na pekisaka bino o eza poto bata poto ki camarade umela kati bolanda lisolo eza mukuse tozo kata kalate abi mama iran tant na Kinshasa camarade nanga tozane a pire camarade nanga a Orlando asola nanga pena bien o na betela ba masolo e pa betela kanga abenginga o ni kile kinanga koleka kuna ko tiple biloko mombo o memelanga awa na poto na ce problème ite mama nga croyant que eta mfuna mafuta eloko mo abongo ya nikie mama irani eza jour on a voyagé na zonga poto lekini ayena mo sachet moka biloko apesinga o memela yaya mama irani na ziango na tianka wana ngamo de sa biloko ebele boy ngamo pe na saki bashana nga fona zonga bandeko mingi bozana poto bozana comportement na bolinko yoka te mutaki vacances bo benga memela ngeloko boy sombela ngeloko bo tika comportement na nga irande na vivara boy na zalaka na comportement mo ata na sola kano bien atoza mama tazi vita atoza Betty la patronne atoza fifito mo la japonaise soko ke Kinshasa na ko sengo service te ke ma fifi batindi langelo mo ka puta na sala kango te pone ebeti saka batu mabaku vike tozaka na ba kilo mukie mama yande ko tigla biloko na mema na zu biloko toke jour na voyager na tonga ba pesinga biloko toke tina aéroport na famille nanga ye mwana banga tika ki biloko pa biso na tonga akenai mama toko makuna biloko nanga eleki bele ba kilo eleki ba morena ba mores bolanda randa buzoba ba kilo eleki tonga ba kilo eleki bandi ko longola biloko mama excel ke biloko ya pesa kinga ese déjà 6 kilos baroba maputa sengi lipapa mba bazolata eza mwindu likona nango eza lokwa vitre lipapa na king deja eza faux nango vrai nango eza nango awa na Zara ya sengi yango na Kinshasa ba murena ba murezi bolanda soena bokebi boko comprendre pourquoi mère na zobeta lisolo bazui ba pesi biloko ba pesinga blando pesi mama ndo eza 6 kilo na ndambo oya yi na bandi kolongola biloko na bandi ko ngabite na memele quand même biloko mibale robe moza kan puta na lipapa na le reste bozonga nango comme ça na koyebise ki biloko tikali ba mwana bango aya kozwa po atayo moko naza na 23 moko la komisango glacière moko ekomi valise na ozonga na bagage mais yo déjà na 23 nango zotwanga 6 kilo bisenga ba service bato abongo la poto baza ebele oke Kinshasa memelangelo boye me bolinko senga mikende yo mo Kinshasa tike kende kozwa biloko zango posa zonga bozobeti bato mabako mama irene na zongi si biloko wana esika makambo bandi tant na zongi na poto awa na ebisi na ko bo na zuku di morale kinote na zali na tant zo morale kinote benga elobana ki pa na msika tika ka biloko ba pesi biloko etika litala boye ona ina nkaka yango mama irene aye na epe azu biloko na ye mama tanga azu biloko azongi ndeti na komi le lobi na poko ye kozwa biloko na azongi tanga azongi kana buto na abenginga o naza dessus na benga ki déjà ndeko na nga wana ayebisa kinga ke biloko ake kozwa ekokite na boya ki koloba na bene otana no yo memi nini ezangaki tanga na zu biloko yo memi sali ke bayibinga ba robe mibale bayibinga boy pe bandeko na yo yabi bandeko na nga boyibo biloko aponya bayiba feza mwana bino avoyu wana mutayibinga biloko mama irani mwana utazalaki wana te iska nazayi kovanda rien à voir niska mama biso avanda na mwana iska nga nazayi kovanda mama irani abandi koloba na Londres awa baleki ne miyibi bayi mama robe baliputa mibale bungi nazosambwisela nga na Londres awa mama irani abandi
bandi kotonga nga bandeko ne miyibi napesaki biloko amemela ngai bayibi nga biloko afongoli koli na nga mpona nini mama Irene bandi koloba yo opesi moto koli bakanga eza na 6 kilo et en plus na juste bandeko bokenda Kinshasa bolanda nga na boke bopartage nga video oyo bolamu ezalaka zoba mawe ezaka ngambo nde baya kotena bakoli memela nga bakoli bakango kofongola te bolinga eloko wana te fo bofongolaka bakoli bomona nazosala service na meloko eloni eza na kati ya so bamemisi yo pembe bakanga yo nalinga bajona te baye na koli baleki balingilingi bakolo kwa bombe nga na memaka esimba te bandeko apoto botika comportement wana bato bamemelaka bino bilo bayimaka na sa mitema basepelaka na bino te ndeti nga Irene Masiandoki na misu makaso nzamba apesanga so senga se memelangi eloko na se te na omema telefone na omema mikanda les restes na omema te ponga mona sombi tike na ya ok na prise la na minute okuta na tike ya valise moko memela so batu bifunda ya to sala batu bolamu ebele na mokili futa biso mabende tinga na komo contrôler bolamu sa batu ya buzoba na sala ngo suti na yesa bino sembo nzamba lo azo kanga mama Irene ko soane bandinga no ko tonga nga partenaire na benge na tuna ye mama Irene tozaka na ba camarade nzo sa bombela makam na mutema alukaka esika akobi mama Irene niveau mo sa zo finga nga na mobali na nga na bana na ba famille na nga mama Irene lokesa nga pasiki kangi yu ezali lobi mobali na nga opusa mama Irene aofinga kala makambo nga na yebisa ye ba mure na ba mureze na yebisa bino atana mobali na ndako fo bo contrôler masolo obita nazo kosa bino te yo vandaka na mobali otongaka mama aboti yo mama psazaka ndumbe mama mokoboko so na mobali afinga lunga kuna ya mama no ndumbo landaki ndumba mama na yo ndeko na nga lokom to lobaki eswaka nga na koma comprendre na mokiso ba koselo likambo sali yango to ndiri so asute ndeti nga pena so kosenga likambo lelo en tout cas c'est conscience ngi ke na sala ki yango te iso yango bando so nga bando so nga na kala en tout cas na 6 ba douleur na 2020 ça fait 5 ans yango so finga likambo lokuta en tout cas so nga sute mais so finga likambo solo a comprendre pena ke onga en tout cas dérangeanga et dérangeanga makasi mais ba mourir na ba mourir tant bo so na ba camarade we ba nini bokoloba moi ceux qui kangi bazo finge na makambo ye muka betela camarade mama Irene na ya kopola pana biso miyibi mwana biso azaka kuluna abundaka pamba famille ya malunga tozana ngo to komi na niveau ibana bilamba maputa bato apasi to kozongisa bilamba to komona bolamu te mama Irene pona ba roba liputa mi bale bayibi mais pana biso pe bilamba bale na mama to koyiba bilambi banindengeni biloko tindaki yangwana utopesi to mama Irene apparemment bandeko nanga bazui ba robe na maputa te mama Irene abandi ko fingo nje mutakana kinga kanda nyeso zo bimaka pona tika kikoline pona efena memeli bifunda ne nyeso epare le puta moko ezaki na kati libaya moko ezai fala tongo na le 8 max selon ye faena ya na ngopala tongo na fete ba mama lokwa na tika kiango mama Irene kana zai na Kinshasa na décembre ye déjà bon saki le puta ne libaya ko lata le 8 max atongisa ki na Kinshasa lokwa na parmi blo na tika ngana yebaki na ngate libaya na zai na beje makasi ngana memaki robe musune papa musuma Irene kanda de nyonso esukisi mutema yangwana mama Irene ezaki ndoki yebisa bana nzambe tosalaka bolamu ezaka na limite leka te toza yesu te bato tosala bolamu balingi biso te ona ba bolamu zo ba maweza ngambo yo mutokindaka ko Kinshasa voyage pamba tika ba service ko memelaka batu biloko bateleza osali bolamu sans mukolo ko saleka mabe moko mabe kaka abosani no na 9 nyonso bolamu saki abandi ko finga yo biso toza bongo toyebaka bolamu batu te biso batamokito za bongo toyebaka bolamu batu te muta kosala bolamu ebele mukola ko gafe kaka ofingi obosani bolamu nyonso asala na vie c'est pas bien de commencer rien pesa conseil na bandeko apoto obazaka bisenga ba service bolinko senga bato ba service oyo kamutake bato sombelanga musuniko so na ozonki lombon yo basombela ko kaka ok memelanga loko boyiko so na ibe na kozonki lo wana eza comportement nini eza ba camarade ba betisaka bato mabaku et puis majorité ba camarade ya bongo so landeli vina bango bien ba kabarate bakabarate bakama so rapuse bemeno yo salela kaikaka yo salela koke memelanga biloko na Kinshasa yo ke komemisa mutu koli 6 kilo na ndambo oza mutema mabe mutana 23 kilo azana bila Kinshasa on tokendaka oyo okena ba kilo zongi na ba kilo bandeko nanga to banga nzambe avion ezaka voiture te soki na Kinshasa na keta na mwa bisi to jeep na rotule biloko na coffre Kinshasa na voiture tokendaka na avion bolingi bisenga otongisi bilamba no kili na Kongo po mutu mobimba memela onzo ofutela ketike alongo
longola bakili le kiming ekomi rando bando silika okoma ko inventer makambo ezaki ndoki yango conseil na ba mama poto tango bozana ba camarade na lobake loko butu na moi bandeko nanga soki na betela kango c'était po biso stoleka na mutala kawana avant comme maman nazara jeune fille nazokosa binote avant comme jeune fille nazara mwana mukie histoire eza bongo vieke na bongo bandeko nanga biso stoleka na mutala kana batumba biso zui mutu moko lingi mi kombetele masolo nyonso ozana frente ya soki ba peso conseil pa mutu so si nazoka kotonde konanga keba nazo sunga yo bayaka na bolingo gentil makasa kolakisa mino 32 dana sokomona azo lia lokola mpuku yo bando betela camarade masolo lingi mingi taza pimutna yepa na ndimite ndenga zalelaka mama olapa ondima mkola ofingo mkola obimisa makambo tuna biso to benga nsuba mami lo to suka wapi ba morena ba mvrezi namba pambola bino conseil na ba mama to batela munoko munoko na biso basi elobaka mingi mais to ebaka ni to koloba ndetinga so na beto masola famille na niveau na koso po mukoto soin ta bando finga biso yo mo to ko finga biso te po lo kuto na koso ezate mami ne na famille nanga obanga obaso na finge mineno bat ba pc valeur na beto lo passe famille na biso te ngana efsa bino so ndi sur la grand frère na bienvenue masando boss na so bienvenue na zambongo banda bo mwana na age 16 ans na kishasa bienvenue za na batamisala na yelo bongo comme koto so na finga ngalongwa kuna yana bino bienvenue masiandoki na Londres zwaka mbongo bo mwana na 16 ans azaka de patron aye bien ote que bienvenue masiandoki na Kinshasa azalaka boss sa mwana muki bienvenue masiandoki asimba mbongo avant déjà zo diriger mikolo à l'époque na Kinshasa bienvenue masiandoki mubala bandefa pembe to finga na sikoyo finga yana ngaki azalaka boss okokatin na ko betelo masoya minene mama Chantel na biso azalaka mutu bwena Kinshasa yo moko ko lapa po ya ko finga nga to kumisaka ba famille to tika ko betaka masolo ba passe na biso pe ba camarade passe na bango ya betelinga tenga na betele ya biso pona nini ya to batela munoko nzamba pambola bino to kutani mbala sima soki mwana motazongi te bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois. Merci. C'est gentil. Ok, je vous en prie. Ah, deuxième. Fashion. Il y a quand même un moment de 5 matières, ma casquette à la qualité de la faute de l'homme, le passe la commission de ma classe. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant, c'est dans le Fils Fashion. Et dès qu'à l'eau, qualité, là qui sont on a vu aussi qu'il y a des robes. On a tout un petit monde à ça, là qui signe, on a commenté, on a eu des robes, des appels, ça l'adresse. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les caméras bien installées dans ma case. Ma chérie, on a pour se aider là. Vous avez un peu de qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, on a déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga ozana poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya kali
qualité ba marque ya propre tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de